nga na kokota vraiment na makambo ya famille batute wana eza famille biologique ya Séguin. Divergence où ils entre famille à papa na famille à maman. Reste là, ça reste la famille, bah oui, bah voilà. Azo solisayo avec considération. C'est ça. Azo l'axao qui au sali mabe, yeba ko corriger sans qu'il y a manqué au respect, sans qu'il y a dénigré. Déjà na niveau à Kinshasa, papa chéra bandola na Séguin hôpital. Awa abandonné ndeni. Awa abandonné ndeni yem to sali qui a foutu à hôpital nyoso wani za na kin atina na end. En fait, les gens, à un moment donné, on n'a pas beaucoup fait la BCBG. Les acquis, ici, à la BCBG, à effectif, à BCBG, à Koufi, à BCBG. Voilà. C'est là ce que bon, parce que tant montant que l'anga cellulaire, c'est notre frère. Oui, voilà. C'est notre frère, fait à son âme. À Tkala, on a BCBG souté. C'est l'air à Longwa depuis Kala. Non, mais. C'est pas lui qui décide que non, un tel a aucun, un tel a aucun, un tel a aucun, non. Ce sont des spéculations. Il y a ba mauvaise langue, il y a ba détracteur, il y a tout au baluka toujours ko nuire image ya leader na biso. Mais azamwa na nzambe. Voilà, merci na bande konyo so bazola na biso partout bisika bozwami voilà bino molobeli afin de Jif Noir. Merci na bino nyosto na pesi bino mote bisika bozwami. Voilà, nena saki bino ke non bo banda komesa na kolanda nga vraiment na plateau des stars bo banda vraiment ko s'abonner parce que sika bo banda ko ba émission vraiment ya solo ndenge na saki bino ke toujours en collaboration avec Nanou Diamant Noir. Donc na pesi bino ba mote bisika so bozwami yanga bandeko na pesi ba salutation na Shoga Munga na pesi mbote Fabrice Munga na pesi mbote Yannick Munga na pesi mbote pourquoi pas à mon grand frère on a lingaka mingi ya Willy Sionga. Donc voilà na pesi mbote Apacha Bora na bosanité na Catalan na pesi mbote Didi Mwenga na pesi mbote na bosanité Pichu Kaile na pesi mbote lisusu pourquoi pas à Pichu Lumande motema ya Evelyn na pesi mbote Karine Impact tous ensemble Chanel Ilunga na Kinshasa na pesi bino mbote vraiment tous vraiment tellement ébélé bo landa biso vraiment na bokebi nyonso ndenge to mesana ko solo la na bino voilà afin de Jif Noir azaye morote aza vraiment na Roger ML ndenge bo mesana ko bengaye Moulenda Kaka ML Roger la printe digitale l'aide de la Sierra Salvatore c'est ça Salvatore c'est ça donc tout ça vraiment na Roger ML tout ça betama solo flic et tout ça na matanga bino moko boyebi et tout ça la biso passe to bongi sipenza oya biso Roger ML mais c'est 5 condoléances. Merci beaucoup Jif Noir Afande, merci infiniment. Et j'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances à Papa Chéri, Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Beaucoup de courage, mon boss. Et toutes mes condoléances à la famille BCBG et ainsi qu'à la famille biologique de Séguin Mignon Maniata. Je vois Kanza, je vois mon vieux Alain Pella, Boron Pella, toute la famille Algérie. Et je vous présente mes sincères condoléances. Merci beaucoup, voilà, j'y sais, derrière la caméra, on a sur Mbote, toujours, on est ensemble. ML Roger, en tout cas, Bisson Sotoza, Nakolela, ensemble, Nabino, encore une fois, nous avons présenté mes condoléances, l'équipe Nanga Mobimba, la famille BCBG, surtout la famille biologique, il y a Séguin Mignon. Séguin Mignon, Ataki Mutoyo, Tozaki Kolinga Mingi, et ça, vraiment, Kake, Ponabiso, et Betty, Namitema. Bon, ndenge toloba kaka keliwo eza naturel nzambe mutapé saka et puis nzambe yemoko mutazui mais vraiment pour na to kota na muzindo émission na biso déjà to sali be émission mingi depuis ndeko na biso atiki biso lelo boye na ngaki na zwa ki opela pona iba par rapport moi les ondia moi bato bazoloba selon ndenge to ba information ce qui lelo bozo koka kozwa vraiment programme fixité. C'est par rapport il y a famille à Séguin. Donc faut plus il faut vraiment préciser biso le lobo et papa chéri aza na souffrance azo e ba vraiment tendeni na koko kota vraiment la programme ya mutu oyo avec pene naye suite il y a famille à Séguin. Bon tu dis qu'il n'y a pas une autre cause à moi information où ils ont vraiment quand même réel
Qu'est-ce qui se passe dans la famille à Séguin, apparemment, à côté à papa, à côté à maman, bah, on dit, moutou, bah, ça, bah, programme, il y a Séguin pour, et ça l'a déjà, obstacle déjà, ça l'a déjà, et avancé déjà, et puis, corps à Séguin, et comme déjà dans Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe dans la famille, il y a Séguin, mais comment on expliquer, biso, ce qui, moi, information, ça, vraiment, il y a quoi informer, bah, ndeko sur bazolanda biso. Voilà, merci. Merci beaucoup, Juif Noir, pour la parole. Et ce qui est sûr, nga na kokota vraiment na makambo famille batute. Wana eza famille biologique ya Séguin. Divergence où eza entre famille papa na famille maman. Ça reste la famille ba oyi baka ko bongisango. Donc il y a important eza que ba démarche ezo salama au moment opportun. Quand il y a mokonzi souza Séguin Mignon Maniata Imbrusu et ko uta end et ko kitana kin après ba programme et vous allez vraiment bien établi et ko panzana to e bande ntolek ya oloba que non ils ont mis la pour la famille et tout non je ne pense même pas que ça par rapport à bongo ça juste que ba démarche administrative il faut y landana parce que ça te que non mutazo ya azo voyager ka nenga zalaki wana non to ebi que mokonzi souza Séguin Mignon Maniata a voyagé qui en vie azo zongela biso sans vie. Sans vie. Donc, avant Rozonga Bongo, et c'est une démarche administrative. La démarche administrative, nous ça la net, moi, mouké, et freiner moi, mouké, ça n'a rien à voir avec ma famille et tout. Donc, voilà, quoi. D'accord, voilà, parce que ce qui est information, selon les on dit, comme dans Zoloba, que non, comme si les deux familles, côté à papa, il y a Oya Boti Séguin, côté à maman, Oya Boti Séguin, des boyo kanizali penzate, bah, oh, bah, lui, t'es bisson des photos, soit corps, en charge, bah, t'es bissonné, donc, selon bissonné, tout ce qui est information, vu que, yo préciser très bien que non, moi, yo, côté à penzalité, et voilà, tout, nous, qui tout, vraiment, ML Roger, l'apprenti digital. Et puis, ça m'a relation avec on a Séguin Mignon, une très bonne relation. Un grand frère, conseil belé. Un grand frère, il faut considérer tout parce que les lots soit koufi, azbat balobaka abola munae. C'est vrai que azala na bola munae, azala pe na mabe nae. Mais bola munae les gars qui m'a belé. Et les gars qui m'a nae belé. Azala qui vraiment un grand frère autre sur à tout moment. Et toi, non, benga na tout moment, si na sali moi likamobo, et kinet na moi banado, kale, kinanga ye, la talaga, position zo kenangwana, banado. Donc, wana vi nanga penza, wana penza banado, c'est ça. Timba, ML. Voilà. Yo yebi que non, il faut pour déjà vie na biso. Donc, azala mutu mo bandai ko linga ko. Mwanda mwa bandozwa, abanda okabola na batu. Voilà. Abanda olinga vraiment batu bazala. Et puis, abanda oseka na ekaka. Et azala epe na mwa côté na emoko ya imu. Soka wabi, a imite ta mususu sai, o santi ke, o so kangimi sobi sai. Sai, ça va. Soit obi a imite lo kangimi sobi lokuli. Donc, azala vraiment, est-ce que tu crois qu'on soit moi histoire moi parce que c'est la katio yo moko personnellement au cause d'une histoire moko comme témoignage obi ndeto fanda ramna batuti ndeto fanda kana batu na zakina ml jour alobi ka ce qui singa na likambo bobi ke bel penda lobi ya solo au cause d'une histoire moko entre yo na Séguin Mignon parce que yo za BCBG de quand je te vois je vois papa chéri je bien piano ba histoire est bien moi est-ce qu'on relater sur moi 2 minutes. Naebi une fois to vanda wana ba serwana tozo répéter na baoba to vandi bisonyo sotu Séguin aya kuti bisonyo so abi nini bo vando ndire ba tu bazana nzala so ki bozana nzala bo kende bino nyoso bo komande ba biloko olia kuna bo mela ndenge bolingi c'est bo sisi ko mela ndenge bolingi bo ya bo ebisanga comme ça na ko ebisa kolo espace mutu na mutu ami futela soki bo tondi vraiment donc ya bana olukata so amoni bino na moi position moko boye il faut luka alongola bino na moi stress moko bozala na ngo kwacha bino na dimension ya esengo quoi de yazala ebongo et puis
Je me souviens encore, na salaka gaffe moko boye. Et comme Olivier, non, aga appelle Koti. Mulenda. Ah, yonde ngenini boye. Ok, na banado. Ah, voilà, peut-être l'obéi. Ah, mon coordinateur, c'est ok, na banado. Oui, il vient fâcher ma bête. De yo, comment que sur la bongo. Il faut la rapide à Mulenda. Wale qui n'a me yeba qui. Avant, on s'allie comme tout n'a au Viena. Vraiment. On sentit que on s'allie beba, mais azo solisayo. Na moi. Voilà. Azo solisayo avec considération. Azo l'accent que on s'allie ma bé, yeba ko corriger. Sans qu'il y a manqué au respect. Sans qu'il y a dénigré. Sans qu'il y a kitisa yo na bandenge mo. Azongisio donc. Azala ibongo. Et puis, bandai ko linga kozwa les devants à batutu. Au sentir que non, Serge Kassiama a un problème au Boyabi. Serge Kassiama. Il faut toujours décanter situation. La preuve, non, mon même Magambuya. Il y a Zulema. Tango, bimaki ba spéculation yaki. Yé moko mutu akendeki. Pona kolongolela kwana. Donc, au senti qu'abandé ko luka toujours ko trouver solution. Ya ba makambu ya ba tout donc. Voilà. Et donc il fallait biso pas si malgré ça au petit témoignage ya bien ndingo zalaki na votre chef Ségué Mignon, le chef na biso petolo ba bongo, Ségué Mignon mais de lo atiki biso mais ce qui est bizarre selon Batou na ndenge pe biso mo peto moni Ségué Mignon batinda qui na end sauf que pona que nos soins na ye na ndenge atalaki na problème à santé mais ndenge biso to moneli et puis ndenge biso to zolo bela na ndenge biso pe ndenge bato baso bela ata mutu moko te a DCBG akenda ki end pour rendre vraiment Ségué comme visite même yé moko jibe piana papa chéri atikali ko kende invité. Mais papa chéri qui NT atindi moi te que bato babeli comme ça abandonné qui Ségué. Déjà na niveau à Kinshasa papa chéri bandola na Ségué hôpital. Awa abandonné ndeni. Awa abandonné ndeni yemto sali ki afuta ba hôpital nyoso wani za na kin atinda na N. En fait, les gens, à un moment donné, pas les gens, les Congolais, à un moment donné, nous avons une très courte mémoire. Nous oublions les bienfaits facilement. C'est ça le plus grand problème avec nous, les Congolais. Il suffit kaka, moi, les Kambumorobo, à Bosani, Nyoso, ya malamu, sale la qui Papa Chéra, qui a abandonné Ségué, Atikala pe ko abandonné, tina dernier souffle naïe, Papa Chéra, continue toujours, ko lendi sama, pona, honneur à Ségué. Soye zala pona mbongo, nge Ségué a koufité. Les gens qui racontent des bobards là, ce sont des inconscients en fait. Voilà. Oh bah yebi marambuku tuté, bah oyaka le téléphone, internet et comme ça mon tout danger azuit appareil na ya tia lobi n'importe quoi. Oh Tokyo yate to bandoloba to étalé marambu autant sous papa Chéra Salaki parce que dépense au papa Chéra Sali, so ezalaki pona mbongo nde mokonzi suza kufité. C'est quoi abandonner ndengeni. Atinda qui na Inde, na membre famille, au babanda kolandela, entre autres, je cite le nom de mon frère Kanza, et papa Chéra Zalaki, à tout moment, na communication na Kanza, pour na kolandela toujours, maramdenge zolekila. Voilà. Mais bon, landaka na bino ba maramba bato, ba lobate, et puis, conseil gratuit. Inquiète ça dans ta mémoire, frère. Surtout na communauté na biso. Même na famille na famille na biso kolingaka te ke alobaki balobaki parce que information ekoki kozala nga na information il faut pas obliger il faut même si on t'informe il faut pas informer. Laisse-moi te dire quelque chose. Toute information oyo bazo transmettre et yaka 100% bioté voilà toujours déformé. Muto luka acha pilipili munga na ndenge na Tout à l'heure, on était avec Serge Kassiama, on venait, Tomoni, Miguel, Papoli Petite Morombata, na suki wana, mais yo, ki okute na nou diamant noir, ou soit na JC Luko ki, oui, bike, Tobano ya boy na Serge Kassiama na Roger M, et pourtant Tobano ya na yote, et déformer déjà information. Voilà. Oui, Miguel a
panzi mwana batu. Voilà. Information comme déformée. C'est ça les Congolais. Alors, moi, surtout pour na vu na. C'est ça les plus grands problèmes. Papa chéri, pour ne pas monopoliser la parole, papa chéri n'a jamais négligé ses gains, n'a jamais abandonné ses gains. Donc, Azala naye, depuis bandel tina soukaza naye. Ce qui est bizarre, c'est gars eu accident. Le monde c'est gars eu accident. C'est gars qui malade avant qu'il y ait Inde. Ces gars sont hospitalisés, mais ce qui est bizarre, papa chéri na BCBG va continuer comme état concert na Timothy. Mais ça c'est normal. Mais on est normal, nous sommes malades, nous avons un espoir que à cause la biso le plus vite que possible. Ça qui très gravement malade, ça qui non, déjà dans la moyen oyo, les ala qui accédé à une maladie tendenge yo zolobela. na ndenge ba moyen oyo etiamaki na ndenge so ndenge banda okendele nous tous on avait vraiment l'espoir que mokonzi Souza akozongela biso le plus vite possible. La preuve année émission Suka o papa Chera Salaki na confrère na bino ya KMC un chaîne wana nebi papa Chera Lobani ba pourtant ba poser question azabie benga segin bo solo là. C'est pour vous dire que abanda ko pesa signe moko ya espoir ya bien pour na ozongi la biso. Ça c'est autre chose. Qui pouvait imaginer que tu vas perdre ces gains? Voilà. C'est ça. 13 restaurants Nabiso, Bois et Braise, et Zana 13 rue de Paris, 77 420 Champs-sur-Marne. Dans ce pelo lingo lia repa nabino ya ba congolais repa africain. O lingo lia bien o ntabaye o pondu o fumbwa o malangwa batumba e nyonso yo lingo lia vraiment na Champs-sur-Marne, et Zabongo, Bois et Braise, 13 rue de Paris, 77 420 Champs-sur-Marne, et ça ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h. Non, 23h. Sinon, vendredi au dimanche de 11h à 23h sans interruption. En tout cas, boya ebele, boya ko côte sambong et pas ya bande konabiso congolais et ko sala bien. Numéro de téléphone est à plus 33 6 61 48 78 41 06 61 48 78 41. Voilà, merci beaucoup Nabande Kubozo Ndabiso, toujours solo là, toujours ma solo ya matanga avec Roger ML. Donc hier Azali au Bino Boyebi. Donc quand nous avons Roger ML, nous avons directement papa chéri parce que c'est BCBG ça devant ngai. Donc merci à toi Nanou Diamant Noir, bah merci beaucoup. Dengue to solo la kikaka, merci na JC Yoyebi derrière la caméra, na pesi bande konyo son beauté. Restez vraiment toujours branchés sur plateau des stars avec afin des Juifs noirs, n'engue tout cela qui n'a bino Roger ML, Batu Balobi que non BCBGP, beaucoup fait les temps, beaucoup fait les qui trop na BCBG, bah mon ana bango ba orchestre c'est couffé la caméra bino tout fait les dernièrement tout ça qui na moulala tout les la moulala pas si moulala qui kaboye tout perdre sunda basse. La BCBG, te perdra Maître Baja, la BCBG, te perdre cellulaire, malgré c'est déjà le qui, cellulaire, bah, bien la BCBG. On n'a pas beaucoup fait la BCBG. Les Zaki, moi, ici, à la BCBG, à effectif, la BCBG, à Koufi, la BCBG. Voilà. C'est là ce que bon, tu vois. Parce que tant longtemps qu'il y a cellulaire, c'est notre frère. Oui, voilà. C'est notre frère, fait à son âme. À tout cas, dans la BCBG souté. C'est l'air à Longwa depuis Kala. Mais, à Salakout orchestre naïe. À Koufé la Koundé na Brazzaville. Donc, à Koufé la Brazzaville, voilà. Mais papa chéri, à Songa. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal parce que Azalagi l'un de nous. Mais c'est qui l'un de vous, c'est l'un de vous. Ndenge bozana na nous diamant noir boye. Yo kufeta msubo kabwani pe makambo esili yo zuli kamuna famille na yo so na kwena aza aoke osungote. Na ibisio toujours cellulaire to chana no pembe nkasi. Lokola lobi bongo. Mais to kofeli batebele lo to na sege otoni. Laisse-moi te dire que moni spéculation non nazo couper. Si c'est la question non. Si c'est question ici déjà. Non, si c'est question nga ozo atana yo.
Ozwata na yo, le par problème à cellulaire, na le problème à cellulaire. Yango na autant on s'est conclu un sujet par rapport à son introduction. Yo c'est la liste à batunyo so analyse. Avant continuer question na yo. Avant continuer question non, on fait so ni nous continuer. Na batu o ba kufi na kati ya BCBG. Za mulala, eza maître Baja, eza na mokonzi Suza na militio. Continuer liste là. Sunda base na kati ya BC na ipso na kati ya BCBG ce yo continuer liste Sunda base te Sunda longo déjà bandakala mais c'est notre frère oyo ke notango akufi tozala inae yo za journaliste oza chroniqueur il faut lukaka toujours kolanda information Sunda base longo depuis kala asala kuto orchestre nae baken baboma ekutu na ndaku nae eza ba makamta musutu na à un moment donné Sunda base na famille nae bozong sa babiloko tezonze bozozo qui s'appelle mitema ba famille wana c'est pas bon Sunda longwaka déjà akoma na orchestre na ye cellulaire a longwaka déjà akoma na orchestre na ye omoni liste nyoso batongo tangana celle batu o ba kufi na kati ya BCBG en tant qu'effectif ya BCBG eza maître Baja de Baja Kingo Ebende eza mulala na mokonzi Suza 3 personnes déjà c'est beaucoup. Oh, même déjà c'est oui on a famille on fait la à 2 personnes que voilà ma famille mais bien sûr famille mais c'est ça c'est pour te dire que liwa est en raté que non nanya okende nanya et puis c'est pas papa chéri qui détient les souffles des vies de qui que ce soit non c'est pas lui qui décide que non un tel a okende un tel a okende un tel a okende non ce sont des spéculations il y a ba mauvaise langue il y a ba détracteurs il y a batu o baluka toujours ko nuire image ya leader na biso mais azamo na nzambe yango batu baluka suka kana ko se contredire voilà. Merci beaucoup Roger. Merci Juif. Non c'est fait vraiment merci beaucoup landa biso to mikamo ko sola makambo dernièrement awa to monaki producteur Badive azo confirmer comme quoi concert ekozala ngeza wana bobeta concert au moment où bozala matanga mais nazo comprendre était dans landa qui peut Roger ML et dans landa qui plutôt Roger Ngandu et puis moi ba contradiction ça place na moi trop mais comment ko sola na papa chéri position il y a papa chéri ça contradiction exacte vient nga Roger Ngandu l'international Roger Ngandu que je salue un vieux que j'aime beaucoup Oya Lobaki, yango wana ba fanatique ba Rolanda. Oyo, vie Roger Ngandu à Lobaki. Toutes les activités des BCBG sont suspendues. Donc, y compris. Vous avez raison. Vous avez raison, tes contradictions exactes. Non, mais parce que, producteur a le bon producteur, tu as oublié ta concert. Yem ta somba yu. Yango na osolate. Il est conscient. Na marambo e comme el biso. Donc, c'est comme si, tant bozo bimisake no, vient na biso badive, il n'a pas de cœur. Azana humanisme. Mais c'est lui-même, c'est ça le problème. Tant bozo loba boina yemoko, de zola kisake no, azana cœurté. Pour muto a koufi on azana n'importe qui, mokozi sous azana n'importe qui te. J'allais dire, azana n'importe qui te. Deuxième personnalité à Wenge BCBG. Oui, ça fait longtemps, azana deuxième personnalité à Wenge BCBG. Chef d'orchestre. Et puis, hormis qu'on a la chef d'orchestre, comme un fils biologique, il y a papa chéri. Oui, mais choc ni papa chéri azanango. C'est avec quelle morale, oh, papa chéri, oya, beti ba yoji, et puis ayemba bonne du forme, bisopé, ba fanatique, tous à la bien, au moment où Ségué Cornaïs en a mort. Jamais. Papa chéri a beau y concert. On a été d'ailleurs, c'est lui qui a appuyé les concerts en question. La majorité des personnes ne voulaient pas de ces concerts-là. Voilà. Mais c'est papa chéri qui a appuyé ça. Il voulait que nous puissions jouer ces concerts-là les 31 décembre. Mais, circonstances où et comme libiso, ils ont permettre biso to beta concert. On a été, soyons humains, restons humains. C'est l'humanisme qui prime maintenant na point oyo. Kaka neti yo kaka juif noir avec tous les respects nandenga mabete tant ozo saila nga liste ke no ba musicien belé ba kufa na bese kaka yo po za muto ali bosolo ba ke omoni papa chéra beti na abeti les 31 c'est que ba yebi c'est ça les Congolais de marambo na olo ba même na nous diamant noir à contredire ngaité les Congolais ils aiment saisir de l'opportunité na ba moment moko boye pona baye ba ndenge nini ya ko dévier makambu ya ko latisa batu eloko moko oyo
etikala ozala kutu te. Même à ta famille musicale, même famille biologique ya Sege Mignon Maniata chef na biso, même biso mo ba vrai. Tout le monde a papa chéri ndeni soka yé a beti concert wana. Et aussi mbate parce que pour papa chéri a beti concert a ça le meilleur de lui-même. Il faut avoir un moral au zénith. Il faut avoir un moral tranquille, ba mission tout ba un moral à bien madame tout posé, ba beti concert voilà. Et concert papa chéri atikal bobo ya concert wana te. Et ça question ya ko reporter. Parce que tant autant que combat vient na biso ba divé, oyo tozo respecter makasi, o tozo senga ya za na humanisme. Ba se ezo senga nde na ye a solo na ba responsable la salle ba reporter. To sengi annulation te report. Parce qu'il y a une différence comme si possibilité ça du sous-souté parce que c'est vraiment un peu trop tard. Il y a une différence entre l'annulation et les reports. Quand on parle de l'annulation, c'est qui veut dire qu'il y aura rien du tout. Voilà. Mais lorsqu'on parle des reports, c'est qu'il y aura la possibilité de refaire la chose en question. C'est ça. Donc il y a l'obagi qui balobi rien mais confrère nabino yolo concept. Akende qui na sala kuta na responsable. Responsable labi, il n'est au courant de rien. Il ne sait rien du tout. Alors azozela ba benga inanya benga c'est les producteurs parce que il doit traiter avec les producteurs. C'est aux producteurs d'informer aux responsables de la salle que non, nous avons ça. Et namunoko ya responsable labi, il y a la possibilité de changer la date. Pourquoi chercher toujours il y a qu'on maintenir date ou anagaka? Mais non. Si quoi bateau dia basombi ba billet. Bateau basombi ba billet ça devoir ya nan ya producteur. Ils ont devoir ya producteur ya oyeba ko s'organiser ko solana salle pour nous reporter. Que non ba sombi ba billet ba sombe sous ba billet te ba yaka na ba billet na ba wana na date na producteur. C'est ça. C'est ça. On peut ça ba information na poto a. Na poto a on peut reporter ou soit changer la date même na 2 jours à concert. Voilà, c'est ça. Même 3 jours, une journée. Même 3 jours. Elton John. Voilà, Elton John a changé date, il a changé a annulé concert à 3 jours de l'événement parce qu'il a perdu maman et moi si naïe. Donc belle maman naïe a koufa. Belle-mère naïe. Belle-mère. À un moment donné, les gens battent kaka marambo poto, tozana poto, mais tozana poto dans un contrat il y a des clauses. Est-ce que botanga ba clause na clause wana ya contrat et oki kozana point o ezolobela annulation ou report nyonso eza bien clarifié na kati ya contrat. Donc à un moment donné tokendaka na émotion te na minute oyo eza likambo ya humanisme. Papa chéri aza vraiment mutu oyo azalaka vraiment animé na humanisme aokoka te que petit naie Sege Mignon Maniata nanda kwa malili ya beta concert la prévané fait que beta na Guinée tokete Guinée quoi ebima kuna blague te il fallait que beta na Kolwezi concert de revoir avant ya beta le 31 tout est suspendu. Voilà la prévané na opé ce exemple papa Wemba tango atikara biso il fallait que beta na Pointe Noire. Papa chéri, à solo la producteur. Papa m'a koufi. Oui, je me souviens. Bah, reporter. Je me souviens. Viens Nabiso Cardozo Mwamba Wankina, Bill Gates. Quand on a koufa, papa chéri a suspendu activité. Tout. Pendant 2 semaines. C'est ça. Tant ba kundi. Papa m'a koufi, qui non, idole nanga ki. À combien plus fort raison Sege Oya Koli petit naïe. Ah non, là c'est impossible. Soyez quand même humain non ML Azoloba. Merci Nayo. Merci à toi Clovis de Cavalli, mon frère que j'aime bien, Nabi qui place aux allées au CPLI. Merci à Toto Tolérance. Merci à Jean-Paul Yamba. Omoni, ML, Jean-Paul Yamba. Jean-Paul Yamba, bah, salutation nayo, Égide Bambote Belé. Bambote Belé. Omo sel mutuwa. Nani wana. Boutaman, Bambote Belé. N'appelle sur Pembote, mon frère Richard Lumbala. Oh, Richard de Lumbalos. Après ça, merci toujours. Vraiment, toujours qu'il est presque en fin. Et là, on est en tournant. Est-ce que on peut préciser biso ndenge tozo yoka parce que ça la rappelle quand même bien terre
eza ti moko zonga sima mukie balobi non eloko ebomi ndeko na biso Séguin ezalaki parce que azalaki na trop de sucre ezalaki diabète azalaka déjà na diabète donc il y a des sali que et permettre traiter atikala les sous en vie par rapport à accident kutana kinango. Moi je pense qu'il y a une question oyo je suis pas un médecin et non que répondre ka olobake non moi liwa tango yaka et l'obate que non parce que vous allez na boye parce que vous allez na boye parce que vous allez c'est vrai que net au vivant boye donc na mutazana moi ba antécédent médical na et tout et tout et yango pe que vous allez tam sous parmi ba cause pe mais je ne saurais pas confirmer ici parce que vous êtes sous na Séguin. Voilà. Totika isu ko zo Séguin mususu te. Très bien. Séguin atiki biso atiki nyoso atiki bandako atiki mituka atiki bana atiki gloire akena gloire donc na minute oyo moye to banda oloba keno to salaki boye kende boye non na yoka ekutu je na biso aloba keno je na biso ba diva aloba ki asenga ba sala autopsie mais autopsie ba sala ka soki ba yebi cause ya maladie ou soit cause ya mort soit ils mort naturelle ou soit mort moko boyango il faut ba sala autopsie pour ba yeba cause mais biso tout yebi cause oyo et même les biso ndeko na biso eza suite accident oya salaki yango mutu et memie tina liwa lelo mais ya koloba ke no ba secret ba nini et tout juif noir et belé batika biso na mokili awa tam suto satana na ngote oso wana mutu boti bokabwani boliepe osongi palokio intel adaye la lio eza na donc mutu na mutu asa na tana mutu na mutu asa na jour na mutu na mutu asa na ngonga na donc nyonso tozongisa na maboko nzambe Séguin Mignon awumeli na DCDG awumeli na monde ya musique azalaki na nyonso ba papa chéri tango babandaka ba musique kala na ba frère na ba Weranson na ndenga masolo penza bazalaka na badoki ya banikeli mais Séguin Mignon awumeli na BCBG apparemment selon les informations azalaka na doki na mikili mais sauf que ba démarche azwaka tante comment ekoki kosala ke bakoki peut ko permettre ete na BCBG akoka koya kolandela makambo doki na mikili soki azalaki na yango moni te ke elingaki mpe quand même ke non olebo asala ba démarche ndenge lelo likambo ekoleli boye pour se retrouver na end alingaki koyamba moko mikili puis peut-être ngeki ezala bien mpona nini te akoki kosala ba démarche na ye ya doki yo ozalaki koya poto trop obeta batour ebele trop mais lelo oyepe ofandi osali ba démarche no podra pe na poto ozala pe na mokanda na awawa lelo oza déjà na mokanda na yo mais oza mwana BCBG pourquoi pas Séguin koya kosala eloko bongo depuis bakaloni ezaki kokanga ye juif noir papa oyebi ke mutu nyonso ase santaka à l'aise esika afandi eza te ke non eloko mo ebandaki kokanga ye oswa ndeni ebandaki kodépendre na disponibilité ya mutu na mutu ezodépendre na vision ya mutu na mutu ezodépendre na responsabilité ya mutu na mutu peut-être ba vision ya mokonzi suza ba responsabilité azalaki nango ba vision azalaki nango ba makambo azalaki nango peut-être ebandaki kopermettre ye te aya kovanda na ntamula wana na ndenge na ye je ne confirme pas mais on essaie d'analyser et que ozala ba programme na ye ebandaki kocorrespondre te ke non aya avanda ata mosusu plus de 3 mois parce que soko yé ko lukado il faut vendre matin moulai pour na olandela pour na rendez-vous et tout je pense que les autres dépendre na vision na programme na responsabilité o ya zalai nango mais ça n'a rien à voir avec le bakeno pourquoi batika qui était et tout je ne pense pas que non yango mpezanga ki mokonzi so pour so lingaki angaya ko s'installer mais musala na yende comme il aimait son travail abande ko linga musala na ye makasi et la preuve année il y a un concert morote mokonzi suzarata il y a un concert morote mokonzi suzarata azala na discipline na musala na ye et peut-être yango muté bandai ko empêcher ye aya ko vanda comment on appelle batu misusu azana ba moyen na ye et tout azomona kaka ke so aye kovanda na mikili pona doc on dira bomi masula bomi c'est ça voilà merci na bande ko bolandi biso vraiment sur votre émission Plateau des Stars
Donc, les lots, ça qui une émission avec Roger ML pour na tout mes camons que tu n'as pas mis tout n'a parce que auto bungi c'est le lot azali vraiment baoba na makambo adruna na makambo bato adaki président ya ba drumer nyosto na kati mboka Congo et puis ala moto ayebani Afrique mobimba donc to ko collection bongo te yango soumet tout solana ezaka toujours na cadre ya kolela ndeko na biso atiki biso 5 millions ba biso papa chéra kende enda kende c'est vrai qu'il ne soit corps plutôt c'est vrai papa chéra kende te vieux Roger Ngandu soit qui que ce soit kende te ya important eza corps elongwana end elongwana mboka mupaya ekitala Kinshasa to honorer mémoire ya Serge Mignon Maniata imbusuto kundaye avec honneur akende opema na kimia donc les restes wana et comme na on ba futilité parce que ata ce papa chéra kei c'est que on l'a mkaisouté vraiment c'est ça le problème yango batu faut ba comprendre et nazo sengaka na batu s'il vous plaît mutoto bungisi aza moindre te to meka un peu ko soigner ba langage na biso ba dire na biso par rapport ya ko luka ko respecter ta mémoire na ye c'est très important bolinga esouté ko bakisa pasi likolo ya pasi eza bien te surtout ba biloba loba ba analyse ezanga mutuna makolo parce que tant que Serge azalaki vivant il fallait bosser la tanze monnaie ba analyse vraiment botika ça la tanze monnaie ba analyse te botika lobela ba makamna ete tant kaka kufi de lelo bolamuki s'il vous plaît to honorer mémoire ya Serge Maniata et to protéger papa chéri parce que tant bozo loba mabe bongo mutu aza na pasi azo que sous ba bêtise o ezoleka ça dérange voire même famille biologique nae tant bozo lo baba biloko wana bazo yo kango ça dérange famille biologique eza na pasi papa chéri eza na pasi famille musicale eza na pasi BCBG toza na pasi to mekempe ko soigner image pour la mémoire ya ndeko na biso Serge. Merci à toi Irène Kayembe la Pession Mbote depuis Kinshasa. Merci à Judith Panda na Pession Mbote depuis Kinshasa toujours na Pesi Mbote na bandeko nyonso balinga kangai émission na bino yango yo plateau des stars avec Afan de Chief Noir donc ezalaki bongo Roger ML oyo azali mwana ya BCBG mwana ya JB Mpiana moto oyo to sola kaneni mingi na makambo etali wenge BCBG to comme vraiment presque na suka to comme na suka ce qu'on a juste na mot de la fin comme ça pour na ba ndeko nyonso balandi biso. Merci beaucoup na opportunité au pesinga pour na leka na chaîne na yo et merci na batutu balandi biso toza na mawa et na osenga toujours na papa chéri nzambe a réconforter yo a réconforter biso nyonso BCBG mobimba a réconforter la famille biologique a réconforter ba mélomane de la bonne musique ba vrai tout au mité meza ya rozoka parce que toujours traverser période moko eza difficile mais toyebi ke na makasi nzambe oyeba ozong c'est la biso moi kimia wana au fur et à mesure et na rosenga na ba vrai nyonso ya Kinshasa Poutou Mango, Christelle Aloko, Miss Léa Omba, Dinel Manda, Bowel Mutondo, Vichfila, Joséphine Nandenga Paris, Awa Serge Kassiama, Bato Biro, Tome Kempe, ko sala réunion moko extraordinaire, pour na toye bandenge nini, pour s'organiser, pour na rolela, Konzinabiso, chef Serge Maniata, pour te rendre dernier hommage nae. Et le reste, pour na programme ya Paris Awa et au dépendre na programme ya Kinshasa. Tant que tu as programme na Kinshasa, tu vas informer bino pe na Paris Awa ndenge nini, tu rolela mokonzi Souza, il faut ezala au même moment bazole na Kin na Paris pe tozolela. Et baza na Belgique, chose crois que baza ko se rassembler na famille kuna na Belgique, bayebi et o baza na Kinshasa ba okende côté famille ya papa pour l'instant bo kende bolela na famille ya papa ba okende côté famille ya maman pour l'instant bo kende pe bolela côté famille ya maman en attendant Corée parce que na yebi que ce Corée
ekosangisa biso nyonso, libota ya papa, libota ya mama, libota ya wenge BCBG na libota ya nation mobimba. Parce que mokonzi Suza alongwaki na niveau kaka ya famille ya papa, alongwaki na niveau kaka ya famille ya mama, alongwaki na niveau pe kaka ya famille ya BCBG, akomaki na niveau ya nation. Donc nation mobimba tokolela mokonzi Suza pour te rendre dernier hommage en bonne et due forme. Merci beaucoup. Voilà, c'est merci Nabandeko Balandi Biso sur Plateau des Stars avec votre humble serviteur Afan de Jif Noir. Bon, Missana Kolandanga vraiment en collaboration avec Nanou Diamant Noir. Donc tout le sala oyo ba bengi moi ko pesa ba mawa ko kabola ba mawa, c'est ça. Na famille mobimba BCBG avec Roger ML. Donc yamana o singi tout ça pour l'instant. Tous les ambitions sur ma programme. En tout cas, beaucoup banda ko landa ba programme news tout na ndenge matangi ko banda ko passer à Paris, to sala toujours ensemble. Donc voilà, ça sir to kokuta na numéro oyo ekoya yambala sima na pesi bino bambote bisika bozwami, voilà, Afan de Jif Noir, on est ensemble. Merci beaucoup.